Kolikobo Sambara Koli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Koli Mazabata Bina Kolikobo Sambara Koli Mazabata MJTV Sambara Koli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, écoutez, na banda na bino lelo, na ba bureau na bino, na ba chambre na bino, na ba douche na bino. Pour ba bisba na ba système yo soit téléphone, ko tchango na salle de bain bisika pi azar vraiment ko sokola. Alors je profite de l'occasion souhaiter de bonnes journées, de bonnes soirées à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Mami na Somoko Motema ya papa Misha Moninga Estervos Niarkors. Un grand merci à Olivier Loango qui est derrière la caméra. Pourquoi pas penser aussi à Dani Chimanga, le coordonnateur de cette chaîne MJ Télévision. Babi, analyse populaire, allez, les arbres vraiment oyinda. Faniko Basai, Dani Chimanga, Olivier Loango. Bokota, bino nyonso na bo s'abonner te bokota, bo s'abonner massivement donc le to beta lisolo ka moko lisu affaire Cindy Leker na maniqué de John. Cindy alobarate, Cindy de sa nature, Cindy alobana emilité, même na ba émission Cindy azala vraiment rare. Réseaux sociaux Cindy a côté en kalate. Cindy Leker a côté en kalate, mais chose grave. Benjir ya maniqué et ça niqué Cindy aloba Cindy a koki ko supporter en côté Cindy alobi a senini a répliquer nani maniqué est Cindy Leker a koki ko réagir de la sorte. Quant à moi Cindy, tu es allé trop vite en besogne. Fallait pas au répondre maniqué de John. Quand on parle en français, on répond les imbéciles par le silence. Tu peux donner un exemple à président Abisso, président nani sortant on a Joseph Kabila Kabani. Kabila finga la façon dont sakanate. Kabila ba finga ba gaza rwandais. Yem taboma musée Kabila les pères. Yem taboma et Kabila asabo asabo. En aucun jour Kabila azwa à l'équilibre soit caméra abandi ko répondre ba ninga na ba détracteur mais non Kabila c'est la ngoti atika jamais ko sala pe jamais atika ko sala Cindy oza moko ya ba étudiante à université à Kara mais lelo katani pour nga fallo continuer toujours na Kara non wana fallait pas au répondre maniqué ce qui est na bateau ba tinda ki ba ki Cindy faut répondre maniqué bato na ba kosio ma chère balinga côté falo tika toujours nani maniqué na position na ye au moins que fouli maniqué au foulier au baki c'est sous bazel il fallait pas na zonga na côté no maniqué de John aujourd'hui ça va insanité na kombo ya Cindy na zabo aza artiste monene ya mboka o aza grande chanteuse ya mboka o. Et puis, à sa forme respectueuse. Au lieu de ben sanité au fali, à la Cindy, il fallait savoir. Yo maniqué pour ton information, les bat ba les bat bazo ba. Yo pe sam chi toi là na quartier la terre on répéter les qui na 5 sur 5 na Oshu avec comme lelo nani et avec comme lelo Saint James. Sam chi toi là yo maniqué de John. Ça ne sert à rien. On les canaux télé, on rencontre ma connerie, on vendit aux yeux de téléphone, on va sortir de comment.
de John nazo ebiso tika Cindy kimia yo boza kofi eti ya tongo ngape na yeso ke ngaba ati sivina za kofi eti ya tongo baninga ngama tonge baza bafani kibinda baza bayebi ba miskuli bali bayebi ba pire pecha mokwa ba kofi eti ba mamita dina ba na poto bayebi ba weke de brise pe a son nom ba Claude Kenya abota papa wema manike foko eba ozobibisa nini na munoko na yo tika ko rencontrer ba buzoba tika ko rencontrer ba connerie kofi a muninga no te kofi a camarade no te Cindy pas a camarade no te o comme jamais na cheville Cindy le cœur Zwa kimia mama bisiko zali zwa kimia oui eza pasi mutu mobo ya leka abanda koloba makambo salate ke Cindy fali alala Cindy abotaka te eza pasi mama mais ana baner solide pour la ngai dossier wana ndebo memeo déjà na nani na justice c'est mieux quoi ils sont au bois qui sango pesa mambo soni et mambo soni betango kara tous un exemple à Fali peut ba finga keti ba Fali aboma papa na ye aboma mama na ye Fali aza PD Fali ba betake na sima mais en 15 jours Fali aleka na télé en 15 jours Fali aleka liboso ya caméra abandi ko répondre bato ba finga ke Fali atika ko sala moté Cindy na bande so salaire grave fallait pas qu'on répondre maniqué il fallait tika maniqué na position ana maniqué OK lo ba yo ya quartier la tentongo na neni bo ba biso to lo bani ba mikie to aba mikie to uta bande la to ya na osho na 5 sur 5 ba camera na ba fani kibinda ba yebiti lo baza osho ana so ko tuli bango ba yebisa ngaku sérieux na ntongo ya quartier te nga no rantsukutu ozarani moi sa samchintu pona yebi ba vi ba samba modogo ba besirana zake face yo na ndo mona mono ni na samchintu pala là ça ne sert à rien yo accuser Cindy ça ne sert à rien bien que Cindy peut à kota ni ngate mais na makambo na ba injure na maniqué je suis contre Tochena Cindy relation na Kofi tochango à côté mais Cindy as artiste mouné na mboko on sa fierté ya mboka biso congolaise ya mboka biso Congo plutôt on sa fierté ya ba chanteuse nyonso ya Afrique pour eza ba mboka msusu na Afrique ba lobela kutu Kofi te donc ba moi Cindy bazomona directement Kofi Olomide pourquoi ko insulter pourquoi ko ba bêtise tina niveau wana non arrête si tu as un camarade non, ce problème na bino eza yo na vierambo pour la prince Babia jamais ko tango Cindy ko tango jamais Cindy o le kapena te o ba Cindy fali alala o Cindy abotaka te mwana masina mwana kisenso mama bato bana changu ba batute si tu as un gouvernement biso ba politicien monsieur be ba uta pe na ba chango wana ba masina ba vina ba webonga ba to be ba tondi na ba poto na ba France na ba Londres na ba Belgique o ba tinda sombo mingi pe ba na ba chango wana ba kimbanteke ba masina so ba wapiana mani koza mama oboti mwana prince babia koli déjà zonga na mutu somela bombe tika bombe nao tika bombe zonga mutu en tant que maman zana mutema bo mama tso finga mungo zo bake abota te ce que ça vrai que Cindy pas bota te obi pas signé sala qui ti Cindy abima à répondre yo obi loko ninu esala qui Nandimite que mutatinde Cindy, c'est sûr Cindy moko ba en train na kokite bo asenga penza kofiabi en train na kokite fona le kana télé na répondre salope o ya manique de John. Manique boni. Yo bebi masole bela quartier la terre. Ya. Ngape on yebiso sam chinto alala yo na bandela on sam chinto alala siba o manique. Si pour rencontrer Babouzoba, quand tu peux rencontrer Babouzoba, c'est déjà un niveau non, c'est déjà un rang non, t'es maniqué. Qui peut m'amener yo, qui peut m'amener, il y a Prince Babia, qui peut m'amener belle sœur non, ceux qui nani njora. Voilà.
to continuer ka analyse de son analyse populaire na so to ke nonga malembe na pesi mbote et pas yemoko boss kwa mishaka na London au Galant Lord ba mbote belé na Fanny Kobasai mbote belé na Olivier Loango Dani Chimanga papa na Darby hein. Donc comme conseil mingi loba vraiment exact mais conseil kaka Cindy prochainement soko ki mutu afingi yo soko moni mutu alobi mabe pona yo ko répondre à sumba tu wana te tango zo répondre bato bazo finga yo eza lokola ozo fula bato wana obotsa ba mapapu opesa ba zel osa suke bato wana bavimba mutu bamona ke ba danger tamanika boti courage yo abanike esindi omonya lobi siyo baba lobaka te baba lobi baba lobi Cindy vanda kimia tango yebi ke mambuke ya fali eza force vanda kimia ko kipango te betango kara ngaso yebi ke mutu boye akushane ngate no yoke omtema parce que no betango kara Cindy mo to komikitisi charisme penza yo zala na ngwana Cindy jamais aucun ko répondre manique de John on va tika kaka na position ana ye moko tanga nga mona fingi o répondre été anga sani anga tika lobi anga sani a changer langage anga lukayo anga singa yo pardon ah ma chère bien que na dinga ko vraiment te Cindy mais oyemba kitoko na sepela na calme na yo na sepela na charisme na yo mais nakata mutema nga na lingala nga yote na bombi te na ebiso vérité hein zwa kimia en tant que moi si wa pembenya Kofi Olomide le grand mon vieux hein Cindy zwa pe kimia za mutema bo mama ce qui dossier ande bo memi on la justice boko epe ko retirer plainte wana pour la ko éviter buzoba pour manikenda za boye le quoi yo répondait que maniké a mimoni danger abi aza pomba aza général etumba abia ko chuba yona Kofidi konga na motema a chuba bino di konga na motema po bolinga bolekisa ye moko tanga banda kokola biko fenga lekisa ye et puis a bisusu Kofi aza na posa ya mwana na ye Prince Babi akota quartier la terre po banda ko gumba Prince Babi abi abona ye aboba beta mwana na sima abi aboyi Abia boy Kofi asala ninga saka et pas ya fali ninga de virja fali soi-disant yemta de virja fali na sima manika bia boy mais ngane na ebe virambo jamais ko saba bloco wana ko Kofi na za bwazana aza tonto moko aza bon ana motema mawa malgré onyo so bat ba rencontre na kombo na ye c'est un bon papa Kofi c'est un père de famille. Donc maniké pour nanga conseil no pesa yo Luka Cindy le cœur Luka ye ou soit bengi na téléphone au sengi pardon mais kana ko retirer baloba oyo loba ki ba injure oyo finga ki Cindy ou soit so monique et simbate maniké le katande ka osake mission na ndongo finga ki Cindy obike non ma amnyoso na bae pona Cindy le cœur eza lokuta fali alala na Cindy te donc na kosa ki na ngai obika bon ata okoba peke ozaki na kwiti ko ba bebi wa muta kwiti ko ba peke tena za na kwiti ne mtu esala ke na bimisa makambo nyonso ba comprendre yo ma chérie ba comprendre yo babi les linges sales se lavent en famille les linges ça se lève en famille. Tant où yo ozoleka na télévision, au finga ba artiste, au moins que ozo tia vie à moi na Prince Babi en danger. Orchestre nini ba on dit ma Prince Babia. Po ba bana ba ko banga so tozi Babia mama ne mutu sala bien te mama na e a osabo la biso mama na ye a osabo maniké. Tala na avenir ya moi no Prince Babia. Prince Babia na avenir moulai. Prince Babia a un talent.
mais ozolingo boma carrière ya mwana yo na ba injure na yo batu fait prince babi azwa kité na nini ya superstar eza po na ba injure na yo bataboya ko voter prince babi ko na yo oke bo fingi fan oke bo fingi bo o batu msubabi na hichima batu subabi manike lo kwa longi sindikala peta olonga Kabila babi muto olobisa Kabila ezaka manike de John yo bongo sindia bato alobane te toyebele mambo ba droit de réponse wana te mais tiable quand te la loba bongo donc eswaki penza donc akangi motema akangi akokita bino il faut na sanza il faut na bimisa oyebi so ba oza likambo mo boye salo passe evimisa evimisa gorge boite salo kwa boite zoka mais il faut obimisa ngotongo obimisa au sentir moi kimia moko boye hein. Donc c'est un peu ça manique conseil na opeso kaka Lucas Sindi so Lucas Sindi to Lukia ta Rambo hein Luki o s'excuser au retrait ba parole na onyo solo ba kiwana ou soit o leki bo soit caméra ndo zo ki courage ya ko le kana be émission ko ba mabe pona Sindi ko ba fausse rumeur pona Sindi le capé bongo au démentir marmbo nyonso baki parce que aux autres tia vie no en danger sindia lo ba ko tika yo te abibi sika on so okende o mona ye na ebite ce banani de bazotinda yo soki mwana mwasi ndaza simana yo soki mwana mobali point d'interrogation ça reste à vérifier mais réputation na yo ezo beba sont les savoirs réputation na yo ezo beba Sindika ne la lobit zwa ki bien maman bon meka na ko effacer dossier oyo bon meka ko bossa na donc ko répondre sous manique te ko répondre sous mutute ba loba na bango so ba do bima na fali nzima so ba do bima na mutu bo nzima ngo au niveau Sindi oza manika okoma kango lelo te lobite obota te oza toujours Sindi le cœur oso gagner vie na yo malgré bien que ne malika be uta masina uta kisenso mais o gagner le vie na yo oza lelo heureuse koza heureuse na vie zaka te ke foza na mwana et abat nsupe babota me bana ba osa bango boli bana ba onyo kola bango parents à la suna kimia te be estomac ya onyo tension pour ni bana mitwe sala kate bana mitwe sala te Nesi parents sont boti moi le roi manique, moi non le roi manique. Alors les canaux télévision ba ben insanité. Moté manu ezande. Nesi kana na parents bola boti moi na nga akolia comme le roi manique, abandi ko ba bêtise, abandi ko finga batu. Alors les calibosa caméra na ba kuiti non ndima ngote. Non préfère kuna zana moi na te kena ke bota moi na le roi manique. Non. Sois d'accord na ngwata mukete. En tant que moi, si je suis d'accord avec un jour au finger Sindi, bien que la linga Sindi te, je suis d'accord avec un Sindi a chanté sur le Congo, il faut respecter les artistes en Congo. On dit que ça fierté en Congo, on dit que ça culture en Congo et tellement. Quand on a la Congo, les artistes en Congo, JB Piana, Kofi Olomide, Sindi, Barbara Kanam. Bah faire rigola hein c'est pas bien pour le so fingi Sindi lobi o finga mambi diabe lobi po finga Barbara Kanam lobi po finga Tatiana Cruz lobi po finga o finga nani comme Kiminga il y a beaucoup de pour reboisala de amutu na maman changer to côté 2023 ce mutu ne sala bientôt so sala dépression yaya mona ba psychologue ba psychopathe plutôt mona bango ba soigner mutu hein ba soigner yo hein j'espère pour aller là hein na suki wana mais to développer sur na dani chimanga to développer vraiment lobby dans na dani chimanga to développer affaire Sindi contre manique de John. Donc pour lelo na suki wana j'espère manique oyoki ayo Sindi le cœur oyoki ayo mama za mutema munene tango yebi kezala yo dans santere yo loba
sert à rien, faut ça toujours sire na yo moko. Vous avez sire. On s'est rabaissé. Oui, na comprendre yo et ça qui au passe, mais bateau batinda qui yo sindi le cœur au répondre. Ceux qui ça aiment revient rambo. Ceux qui pesent à bateau entourage non sindi. Bateau na balingaka ote bateau na erreur grave. Omi kiti si. On tika no ka bona université kara kabila yo na répondre à bateau ta kufa. Eh sindi. To perdre na université kara le roi G hein. Kabila fa kata makambo sindi kena e moko université kara katani voilà. To suki wana na pesi bambote na la première dame d'Orléans maman Mami Wanja moté ma papa Misha moninga Stervos Niakos bambote belé na Erki bamvote na London bambote belé na Fred Milo Congo Milolo na bosanité ye moko les cordons de cordon Dani Chimanga papa na Darvis sans oublier Olivier Lowango yene mutasera tsuba image kitoko yene mutasaba biso to pa kitoko na bandako na bino na ba téléphone na bino na ba chambre na bino ba bizu ebele tokutani na bino mikolo eza koya po na nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire. Bye bye. MJTV Sambara Goli Mazabata Bina Kolikobo Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bina Kolikobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai non ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous